naza prophète, mais au fait, aïbi et le gozo batte, peut-être il y a na parole de connaissance. Mais azo bien va combattre la bombe il a été. Lobi a kufa kende wapi. Mais les prophètes, la bouche autorisée, donc il dit, ainsi dit l'Éternel. Le champagne au gomme. Non, je ne prends pas de boisson. La ville a champagne. Son à l'Ouakananda, on a vu que les longs à la miracle. À moi qu'ils aient. Bonjour fidèles internautes, nous sommes clébois.com, la chaîne d'actualité de l'information, ensemble avec les vôtres Bakali Prince. Très heureux de vous savoir, très nombreux en train d'attendre les vôtres. Je suis là pour vous servir. En tout cas, aujourd'hui, j'avais choisi pour vous un grand homme dédié avec qui vous allez tous les découvrir tout au long de cette grande émission parce qu'il est mon invité de ce jour à la personne. Donc, c'est un grand homme dédié. Lui, c'est un apôtre, donc apôtre Van ou Célestin, Séraphin, j'allais dire, apôtre Van ou Séraphin, avec qui on va en parler, on va décortiquer l'actualité religieuse ensemble avec lui. Mais avant d'y arriver là, parce qu'il est déjà là à mes côtés, laisse-moi remercier mon patron de la nation, Tonton Manamanga, et puis tu bosses Lady la Française, merci à vous. Merci mes différents partenaires, puis sponsors officiels, et merci infiniment. Nantes qui est à la prise de vie, en tout cas, Nantes a fond les sur caméra pour que tu me un peu sur un tout petit peu, avec apôtre Olelo à honorer. Quoi accepter l'invitation pour qu'elle ait clébois.com pour qu'on essaie un tout petit peu d'analyser et puis de décortiquer aussi certaines zones d'ombre par rapport à la religion. Bonjour apôtre. Bonjour monsieur Prince. Alors, très heureux de vous recevoir chez clébois.com parce que ça fait un temps pour que tu réalises une mission Oyo. Moi, je contre-temps et puis santé peut tout ça mais si déjà aux en forme. Oui, nous en forme. Zambia Sungi, en tout cas, nous en forme. Merci. Et quand on a eu déjà na ibaika que Nzambe si le kola si apesa que jama kasi apesi nyonso na bike nyonso ça bien. Mais merci beaucoup, nous sommes bien, tout qui est tout droit but, aux visionnaires, il y a Église, la lumière de Jésus-Christ, aux étant visionnaire ou aux moko ya bakambi toujours, na kati ya Église wana. Oui, merci Prince. Nazali visionnaire, il y a Église, la lumière de Jésus-Christ. Oui, c'est moi le visionnaire. Ça fait au moins combien de temps déjà, so me un peu ko éclaircir biso Église, la lumière de Jésus-Christ, et puis parcours na yo na kati ya domaine ou ya religion. Oh oui, Église, la lumière de Jésus-Christ. Lelo oyo e ngai na ministère oyo na kokisi 20 ans. Donc na 20 ans nanga na bimaki mbala moko te, mais vraiment na parcours nanga na lekaki pe na l'église de Belé jusqu'à tel point que Nzambe pe aki kosunga ngai kofungola ngai oyo ezali vision oyo lelo nazanango tango Nzambe afungola vision oyo, c'est par là que omoni que apesi ngai ye moko apesi ngai vision oyo que église ekozala na kombo boye comme tiango église la lumière de Jésus-Christ, parce que église au vision oyo ezali ko représenter ye moko que Jésus-Christ. OK. Voilà. Donc na vision oyo nazo ko travailler ngamo ko naza visionnaire et na yebi comment Nzambe a bengela kinga nango et nazo kende nango malembe. Tu vois, maintenant je vais le faire 20 ans na kimi mbangute nazo kende malembe et kino to koma nango na suka ndenge Nzamba lingi. Mais na parcours nanga vraiment na kutana kipe na moi ba difficulté pe belé. D'abord nazonga moi simamuke oui tango nazala kinkinano fidèle et à tout moment Nzamba bandaki kolobela ngai tango nyonso ke fils mona na ngai na lingi yo salela ngai. Je me demandé na ko sale ndenge nini parce que en tout cas un jour na kozala o nazalelo. Alors tango nyonso ba vision. Mais le coup comme ça zaka un certain mercredi donc ko sambela
Et ça va prier pourquoi? Nazo prier na moni tout à coup ma pate fongami na butu hein na moni ma pate fongami to biloko nzamba talisa nga na butu wana na comprendre ngote. Alors na monaka 3 étoiles, alors étoile moko minene en or ya minene kan sabi ke na butu wana siko na kati ya vision na yo na kati ya prière ndoto te mais te nazo prier nzamba fongolinga miso abinanga mina fongola miso tala likolo mais bato les aller mais nga mona ka bato te na moni ba moko ciel est ouvert na moni mapata na moni na mapata 3 étoiles minene en or wana goza na ba neni ni bo. Oh oui, c'était dans les années 1979. Ok. Oui, 79. 79, 80, c'est par là que nous avons abandonné les contacts sans bilokwana. Alors, na kende ki nango malem na kipe na kuta une apôtre. Na tunie papa voilà tala eloko nga na moni. Mais apôtre alingaki ko ebsanga vérité te. Abino zela kaka na ko ebsa yo. Alors eligaki bongo alingi alpe alobaka kati. Et c'est par là que na kende na kutaka na mosala nzambe mususu. Vraiment je lui dois beaucoup de respect. Tobenga ka impaka. Paka mopango na kena tunie papa atala problème na mona ki na kutana ngo na prier ya mercredi abianga o mewana eza vision moko munene apôtre akuyi ko fungola ngote mais yo ozala musala nzambe ozala musala nzambe ya munene naza musala nzambe munene en tout cas epesanga esengo pona mona ndenge ba papa batele makabati ya bisabi un jour penga pe na ko teya na komi pe na mbongo. Oui mais c'est oui mais mosala nyonso babi l'ouvrier mérite son salaire. Voilà. Il faut la joie pour eza mosala papa. Ouais. Alors bon la mosala wana na vision wana epesanga pe courage ana kota su na mozindo et il y a une fois tokendaka su na prière na moni une prophétesse ayiko ça non papa nzambe a bien que il faut zinda mabondeli ozana fondation donc c'est na fondation donc ozana na début donc il faut kota suma kota na mozindo c'est par là que vraiment ndeko prince na kota qui vraiment na mozindo na beki non il faut na zo makambo vraiment sérieux ana bandi ko luka nzambe na mozindo ti nzambe akosalelanga. Voilà, tilelo naza o nazalelo. Mais tango baye ko consacrer na 1988 na suka vers novembre na bana ko salambela na église les Sions. C'est par là que Konande Nazwa qui consacration son danga. Après wana nazaka au travers kuna ti ndenge na kokola nzambe agopesanga autorisation ngana bima de na bimi na ko banda vision nanga maintenant na yolo. Ok, tokokoma wana. Mais pour na kati ya parcours wana, ezana question moko en tout cas na linga yo meka un peu ko betele biso mo parcours wana pour que donc comprendre qui est prophète, apôtre, j'allais dire apôtre Ngoma Séraphin. Par rapport à cela na okyo lobelo mo pour na église nzamba pesa yo vision comme wana ya église la lumière de Jésus-Christ. Donc comme pour nous penser comme l'église il faut la na vision on samba révéler que non église au faut na comme ou ezalaka yo mo pe otalo bibo na lukata comme mo o na bible na pesa comme ya église o me ka un peu expliquer plus moi point wana. OK par là na lo baboye moni batu mingi bazo pesa ka ba kombo pa pesa. OK bazuka ka kombo ay kombo a imaginer ka kombo na ko pesa église oyo apesi kaka mais ngai tant on s'en singa bongo apesinga na verset Jean 8 12
Dans Jean 8, 12, Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est-à-dire que Moutou a dit Yesu. Ce qui a dit Yesu, Yesu a mouinda, a pole. Nous sommes écolo. Pe vina yo éco changer. Et au cause bon ya seko. Parce que ça n'a pas tout mususu azoé la kaka lelo azui. Mais azo bien ba kobati la bomo ina été. Lobi akokufa kende wapi. Mais or ce qu'on a mis à Jésus, oza lumière, ata lelo kufi, oza la fière. Ndenge ngana zabo, ngana zaka fière. Lelo nzamba ko benga ngai. Non problème te. Salima bena mokili mingi te. Non, en tout cas, par concours nangai, vraiment j'ai béni l'Éternel. Nana kota ngangate. OK. Na yibate. Ça parmi bato et dingo loba ki no ba obaya pa ngate ba samuke. Na mela pe badiambate. O mela pe masangate. Non masanga na mela ka c'est vrai. Na mela ka masanga parce que on sala païen to skisiko. On a zala ka païen. Mais c'est comme abe abeninga. Non, eza mabete. Bible bien. Que personne vous juge au sujet de manger et de boire. Moutou asam sauté pour la couler pour la coco. Mélana yo. Non, coco melate. Parce que Moutou soka meli est belé a perdre la connaissance. C'est par là. C'est par là que Monique tozwa kabame to boyaka batuba mela masanga po so muta meli masanga mingi akosala makambo oyo elongo banite. Mais après to katena katango yo olobi de la Bible lobi mela na omeko langwa te. Pourquoi opekisi mutu a mela? Merci beaucoup. Ngai no bibroy. Ezaka opinion mutu. Ngai na kote ayo komela te. Bon so yo ki libando ki komela na. Mais yo moko ploko mela po Bible lobi na ki mela me ko langwa te. Bible lobi non. Et Bible na biso que l'exemple vient d'en haut. Donc tant qu'il ngana dans sommet, na ko komela te pona tinga bango ba mela masanga. Yo mela moko? Non, je prends pas je ne prends pas. Na mela kate. Na mela kate. Mais sauf muntu lilobana na nzambe pour que muntu alongwa na buzoba. OK. Voilà. Donc na ko zote lilobana na nzambe te ke po na tindika muntu lobi akwe na mabe. Non, na zo te ya muntu pour lobby à se retrouver à bakeno esika na sambela nzambe nanga azalanga. Mais champagne ko mela yo. Non, je ne prends pas les boissons. La mila champagne. Merci beaucoup. En tout cas, on évolue ensemble avec cet apôtre, un grand homme de Dieu en tout cas. Tout sur le parcours naïe, tout sur la réalité. Oh, mais quand même peu déranger tout parce que bah benga biso beaucoup plus partout dans le monde pour que tout mais quand même peu sur le sujet au raison pour laquelle les lona qui en tout cas du côté religieux pour que nous solana apôtre au hasard connu en la République démocratique du Congo et puis plus précisément dans la capitale quinoise qui est la capitale Kinshasa. Alors apôtre au mais quand même peu ça la différence entre apôtre, prophète, pasteur, évangéliste. Merci. Na linga kila na sisa na question opposée nga ya parcours nanga na moni okatinga déjà ombona parcours nanga tongo na yambi ministère nanga oyo ya apostolat en tout cas na moni pe ba merveille en Zambie parce que na kutana kina bato vraiment bazaki na ba problème ya menene o Nzambe asali pona asali na nzela nanga ndeko prince obi nalinga kila côté spécialité na yo. Ah OK. On a moné ça na ba témoignage eza wana. OK. Donc côté spécialité. OK. Nalinga loba pour na problème métalli apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur. On apôtre azamuta fondement. C'est-à-dire que biso to vandi saka tozo ko bâtir. Mibeko tozo tia ordre. Donc apôtre azamuti ya rigueur. Parce que na ministère na biso et ceux qui osent na rigueur retenir te. Voyez parce que yo aux apôtres na mena simano ba pasteur bakoya, l'évangéliste bakoya, ba docteur bakoya. Apôtre za moi likolo ya ba prophète. Disons selon notre hiérarchie apôtre après apôtre prophète, oui. Oui. OK. Après prophète, tout un docteur,
docteur, tout ça, évangéliste. Évangéliste, c'est tout ce qui n'a pas pasteur. C'est quoi ça? Évangéliste à l'équipe pasteur n'a moins grade. Non, c'est la gradité. Par rapport à la hiérarchie, parce que la hiérarchie, bandibo, ils ont quitté. Pasteur n'a clôturé. Papa pasteur, il y a Azali Mobate, il y a Bapate, un berger. Bon évangéliste. Et évangéliste, il y a Azali gagnant d'âme. À quel banda, campagne, ni kozwa ba amianzambe ko kotsa ba mona église. Voilà mon Seigneur, voilà un prophète, pardon, un docteur, il est azali enseignant. Donc il est azali ko décortiquer Bible ko enseigner ba na tout ça, place muto azala mabunga na ba enseignement. Il y a zo pesa enseignement azo ko laksa bango. Le prophète, la bouche autorisée, donc il dit, ainsi dit l'Éternel. Sopesateur à l'obate. Donc il y a zana pour édifier l'église. Il faut ainsi dit l'Éternel, il y a solo. Il y a solo, ainsi, je dis bien ainsi dit l'Éternel. Parce que les autres, comme ils ont naza prophète, mais au fait, Aïbi et le Kwazobate, peut-être qu'il y a une parole de connaissance, Aïbi naza prophète. Prophète. Asa habilité à délivrer Pemut. Parce que le rôle n'a beaucoup plus apparemment, ils ont prophétie. Mais quand il y a délivrance pénaboye entre le domaine où on a le département où on a mais qui est un peu autant apôtre, docteur, évangéliste, pasteur et tout consort. Mais n'a pas pouvoir il y a délivrer Mutu dans le domaine où on a le domaine. Oh non, mais nous tous, nous sommes des hommes de Dieu. Toute délivrance, ils ont raté que pour passer kaka moto ko ari ko délivrer moto non, bien apôtre kaka bien évangéliste non. Eza mosala o nzamba pesi, nzamba pesi biso apesi na ba capacité nango. Donc service à délivrance et belé bazo salango azo comprendre nango te, mais esingili mon sala nyonso tant ozo salango yo moko il faut zana nous convaincre que mon sala on azo sala nazo délivrer mutu oyo est-ce que mon sala wana naza capable pour salango. Un homme de Dieu oyo azali na vocation en Zambé, il a un problème te à cause ça sans problème. Sans problème. Bongo bato ba mi bengaka big prophète. Bon, biloko wana ndeko na ngai ezali kaka biso moko bato tolingaka ko bakisa. Ah, eza biblique ndete. Papa ebele tozomona ezolekana mais eloko eza solo wana tokoki ko général archibishop ça reconnaît la Bible était hein. Bon, c'est ça, bon, mon généraux, archibishop. Mon frère, ils ont un titre honorifique. Ils ont un titre honorifique. Mais ils ont un titre. Alors, ce que moi je vois, pourquoi tu as besoin? Pourquoi tu as besoin de titre? Jésus-Christ, c'est un modèle. Il y a un général, un archibishop, non. Jésus-Christ de Nazareth, c'est tout. Par rapport à comportement, en tout cas, tout généralisé, l'église Lélo na Congo est comme un business. Pourquoi est comme un business? Comme on a que Bamaloba mingi dans la Bible, batumi ba osa ilangote, ok église boye. Oya zana 10 000 dollars, 5 000 dollars, ma bonze comme prix par prix. Est-ce biblique ou est-ce juste une stratégie créée hors la Bible? De Prince, pour dire la vérité, ce sont des stratégies au batu bazali ko utiliser. Ce n'est pas biblique. Dim, c'est vrai. Toko senga dim, mais dim, yon to yebi dim rope sangai. Na kogi ko imposer te qu'il faut pesa dim autant. Il faut pas faire offrande, il y a autant. Non. Offrande, tu as pané du bosso, au cosimba mana offrande aux anangos, c'est ça que tu vas donner à ton Dieu. Au repère ça nous a payé au Isaïa Tinate, au rebond offrande à partir parce que les offrandes là, ils ont ça mis ça les belés dans la église. Lorsqu'ils ont payé ça nous a 200 francs, ils ont tout bon ils ont Tina. Comment tu ça la misala nzambe parce que misala nzambe ils ont tamla kana bon. Voyez. Et eza misala eza nzambe église eza nzambe
mais église eza na ba représentant nango légal o bako ça oyo bakoki kotambo sa église. Alors ce qui mbongo ezalité église kotambola penza te. Alors église kotambola te apôtre Séraphin Ngoma to meka un peu ko développer l'isolo na biso parce que au moni télévision to meka un peu ko courir derrière l'État. On va pas prendre vraiment des heures de temps ici pour en parler. To rezoa yango mais faute ya temps to reso la pena ma mebelete mais au moins na domaine nyos tout ezala na ba spécialité. Ensemble avec nos fidèles internautes qui nous regardent partout dans le monde, parce qu'on a mis partout dans le monde, États-Unis d'Amérique, France, Belgique, Angleterre, Canada, partout dans le monde, même ici au Congo, partout parce que nous sommes à clébois.com, la chaîne mère. Alors, dans le domaine tout question dans le domaine tout spécialité ezalaka. Netibi sur le journalisme, c'est spécialisé dans le journalisme politique extérieur ou intérieur. Ça la chronique musicale, on s'est spécialisé dans l'animation culturelle et tout, mais net nabino au lobby qui est pasteur, apôtre, docteur, évangéliste, à ça la délivrance et ça problème. Une question, apôtre Séraphin Ngoma, on a spécialisé beaucoup plus dans les miracles et lolenge nini. Ok, miracle. Le conalina banano miracle et ensemble. En tout cas, personne à l'onga Canada qu'on a dit que les longs là que ça miracle. À moins qu'ils aient diable. Parce que Zambé tant ou yo aux longa Canada qu'on au sambeli sili au église. Mon coran lingue Saint-Esprit et kotambu sayo. Et c'est par là que Nzambe reçoit la merveille. Mais tout le monde a un pasteur. Surtout la question de au monde en tout cas, lobby boya mingi, lobby vous a jour à miracle. Ah, mais justement c'est ça donc Moutou Azali ko proclamer ba miracle. Miracle azo proclamer mais pourquoi Azongwa. T'as su visionner en vandi wana. Maintenant c'est ça le grand problème parce que vous savez que le collabo na ça c'est campagne. Tout ça dans ces bas séminaires, na bi ke boya miracle ezali. Est-ce que n'a pas quelques miracles ali? N'a pas vous allez souffler par ça. Au cas où au cas où naké et que la bing batu baye pour baye comme on a baba miracle baye bamoni ba miracle te baba kolbani automatiquement na bimi melokuta info prophète info apôtre info papa pasteur. Le miracle tokoki ko proclamer à yangote to proclame kande baptême to chetem na biso ndenge na chibo alimeto boye na proclamer baptême na ngango hein na kominya Jésus t'appelle nzambe nde abengio voilà hein vous voyez na kominya même invitation de Jésus-Christ. OK Thème invitation Jésus t'appelle. OK muso yango yo voyez à mon église la lumière de Jésus. OK. Invitation, thème, Jésus t'appelle. OK, voilà. Na proclamé en gros. Jésus t'appelle. Quand il y a c'est par là que à quoi coûte un miracle na. OK. Ngai na ko proposer que les lobo ya délivrance miracle ça makasi beaucoup bon mais non. Nzambe asala ka bibilo konaye mama kambonaye na tango. Ce n'est pas que na lali nga la muki lobi na tongo nga sa ba miracle. Non. À condition qu'il y a yebi makambo sala soit akoki ko tiango mais Nzambe a yebse que lelo eza mokolo ya miracle a souffler awana akosala ngo pe akepe isalemi et bongo ce qui Nzambe a soufflé te yo bengi batu mena miracle aussi longtemps que ba miracle isalemi te ti baba komono nan. Apôtre Séraphin Ngoma, miracle nini o sala lelo so vandi o sana bana baza partout na mokili o malamu susu baza na libanda ya mboka ba voyager à travers yo o sana ba miracle o ezaki o sala o komeka un peu ko expliquer biso bo soko vandi ba témoignage ya de plus en plus to yé ba jara ba miracle yango o bana pe o baza ba libanda grâce na yo baza libanda pour na ba miracle ba témoignage o lelo ba ko témoigner à l'occurrence na yo. Oh bon ba miracle za ngwe belé na kopesa et le moko boye moko na zaka gérant quelque part na bano ko ko ba mbongo na ba antenne na biso na zaka na pomoko na bana ko leka ezaka vraiment na oteka mulai mais ezaka na se nazo ya wana na moto na koi mbongo saka boye ya munene bo
mbongo ekita na mai ezinda. Alors à chaque fois nalekaka kawana nakuta bangando banguma bazoleka tout ça, mais mokolo wana kobanga ezaka sote parce que mbongo abatu esengi ngana zwango. Mais na ke mbongo ekwe na mai na mituni nzambe mbongo na kozongo ebele ya mbongo na zongo ndenge. Qu'est-ce que j'ai fait? Na bandi ko ezini sans nzambe na ngai. Abi Seigneur, ce qui mbongo oyo ebimi na mai uti na ebalote siko ngai na kokende koloba nini. Et mbongo kote na mai nazomona ngo te, mais je parlais à mon Dieu. Et j'ai commencé à prier. Na bondeli nzambe na ngai, na bondeli nzambe na ngai. Tango na sisi abi amen. Na talika boye na moni sac ya mbongo ba déposer na ngwa na quoi. Ah bon? Nanda kuna yo. Non, na mai esika na koyaka. Esika na koyaka likolo mona po. Wana omonima mbongo wana bimi. Non, nazaleka wana na bane ko prier wana. Tango na koyaki na po. Non, tango na koyaki na po. Voilà. Ma sac ya mbongo me koyaki na mai. Okay. Maintenant na kititi na sekuna. Na komi kuna atali na moni pe trusté. Na dit mais Seigneur, mais mbongo bato. So na zongote na ke prison. Maintenant, j'ai commencé à invoquer mon Dieu. Na bandi ko luka nzambe na escala. Na beleli nzambe na na sambe tana bi. Amen. Na fongoli misu na moni sac ya mbongo ezotanga mai. Ah bon? Quel miracle! Quel miracle! Donc eloko wana tilelo elekela kanga. De ça on comprend bien spécialité nos ama casse na mabondeli. Quel que soit problème aux anango soko sambeleli mutu situation wana ezala résolu. Je te dis que batu bazali obako témoigner nzamba zo sala. Ba voyage ba poto eza biko biloko tinga le soso na kene poto eza problème te. Na kene le soso ke poto ko kinayo. Na kene nanga so na kene poto na kene nanga. Voyez na kene nanga bana pe bana nyuso bana nanga ya église ebele bazakuna. Donc vini mpata ba ntimba bazakuna ba Jérôme ba Messia Alain, il y a beaucoup de gens qui sont là. Baza ebele. Mais la soki nesko témoignage moko ya kitoko mingi pa ya vini mpata wana zali mwana na ngai vraiment ce qui lelo aza oyazali c'est grâce à Nzambe ya lumière. Merci. Voilà donc bâtiment jebele batyo kobota mwana biko moke problème moi ça bota raté au problème il y a stérilité et mais le côté oh musalo ça na difficulté mosala bazo misala basi kobota bazo bota Nzambe bazo ko élever batu mais na senga eloko moko. OK, allez. Ezana babatu mingi bazana biloko mabe na bandako. Bazana bakisi azoka ndinga utika bakisi azokoka te. Batu bazana ba mari de nuit, batu baza condamné à ba sorcellerie. Tala Nzambe na biso azali nga na benga ke Nzambe na benga Nzambe atikotak. Omeki omoni. Donc c'est-à-dire que basi o babotate bango moko atbalingi babotate pour Nzambe apesi biso nyonso apesi pour pouvoir wana ya ko dominer le kolo ya meya esprit nyonso bon yo so botate point. Merci en tout cas. Point d'interrogation comme il vraiment pratiquement la sur entretien na biso, mais une dernière question na monde ba sala déjà signal te épouser ba minute na biso. Le comportement d'un homme de Dieu doit être comment pour que na clôture na. Oui, en tout cas c'est ça un peu aux alliés graves. Le comportement, il y a basala Nzambe. Mon sala Nzambe, d'abord, il faut à la dune. Parce que dans le livre, il y a Timothée, bien sûr qu'un homme de Dieu doit être irréprochable. Irréprochable. C'est que Moutounan Nzambe, tant que Moutounan Nzambe, il faut se comporter dans milliers de choses. Donc, Moutounan Nzambe, azakana orgueillité. Moutounan Nzambe assez fâché et puis même avant de parler il faut quand même aux Olbanines. Il faut pas considérer parce que mais lorsque vous allez considérer des copains alors aux hommes que même mon salaire ça ils en ont une valeur alors ceux qui basent considérer c'est par là comment que non mon salaire ça peut être exemplaire donc un homme de Dieu vraiment il faut être irréprochable c'est ça.
Merci beaucoup, papa. Les bons comportements, c'est ça. Alors, na minute au moins une dingue ba invitation oui. Nazo senga pe quand même. Oui, programme na biso oui, programme sur oui. Tous na ba invitation oh isa baba macaron comment to organiser ba am ndingi na auto proba. Vision na biso ezali il faut qu'on ramène le peuple de Dieu na kati na misala nzambe. Baba macaron ngo to sali ça parce que tous na na campagne ya évangélisation tout ça non tout ça vraiment ils a à bientôt ils a vraiment cours moi que déjà tout ça n'a pas préparatif donc na aussi ngaka que musala ils a pas difficulté tout ça n'a pas difficulté belé tout ça n'a pas projet à ça là mais moi ça la ngezalité tout ça na mbongo te alors mutu nyonso oyo akoki ko sunga misala nzambe tozana vraiment maboko so eza ofungama toza pena na besoin pe to tia misala nzambe na place ya malamu donc même achapa ya papa parcelle tout ça pour ça ya kosoma mais le pango to tia misala nzambe ezala bien na projet na ngai ndeko prince na lingaka na sala na tala kamingi ba orphelin basala na ko passe na motete mananga bana wana ba orphelin wana ba nyokwama ngai nazaka na ba projet nanga que lelo soki ba ndécoupé au bazolandanga au ba kopesa souper li sungi vraiment ya bien nazaka na posa na sala même ba école pona ba orphelin ta orphelinat ba orphelinat nyonso wana na sala nyonso na kati donc orphelinat faisala bana bazala l'aise bo plutôt ba pina za posa pena sala bo plutôt pona vraiment ba indigent ba tu va passer baza mingi comme dans un moyen ko songa bango te mais ça peut bandeko penza nzambe si asala bango déjà ba ko songa biso to sali et le quoi ça propre projet na zakana posa école zakana ba école na posa ba ya osala ba orphelinat na posa ça ba plutôt des fois que tozwa toko ko sunga bandeko bazonyo kama ndeko prince ezana batu bazo yoka passe na mboka kasi batu bazo kokonyo kama mais batu bazana ba moyen bazo batu bazo bate toko chambongo wapi pote baba basunga bango mais tant que ngai tant que elle a popote na vision ngala zanango nazana posa ya kosunga batu même si nazo ko panza sango malam mais nazotala batu bazonyo kama photo to encadrer bango bana wana lobby bakozala utile mais ceux to tiki bango boye c'est pas bien alors yango tozoko senga ke na batu nyonso bakokozala na posa ya kosunga misala nzambe vraiment maboko na eza ofungama tozana posa nyonso donc na bois qui m'a fait papa na moto nyonso oyo nzambe akotoucher pe moto nyonso aza na problème na ye non abenganga na kosola na ye c'est numéro ya téléphone. Oh oui, numéro là il y a WhatsApp ezali plus 243 90 81 87 243 plus 243 90 81 87 968. Merci même Banana Nzambo Baotala. Oui, il n'a rien à remettre. Numéro ça mon qu'on appelle c'est oui. Oui, monsieur Ezali plus 243 81 140 33 08. Vraiment na remercier d'abord presse puis na remercier vraiment Ndeko Prince ndingi et Olexinga na émission yo na bi que na monde entier bazo momona na pesiba na nzambe nyonso nzambe azala na bango nzambe apambola bango nyonso o bango bazango posa naza pona bango naza égoïste te na lingi pe na kabla pe ba grâce naza nango na bandeko baza libanda baza wapi naza bakobenga à tout moment na kanga téléphone te donc vraiment nazali pona kosunga babandeko nyonso quel que soit les cas babenga ngai na kosunga bango
bazala malamu naza pona bango mutu na papa si ndingi tuzoma batu bazoli ba premier ya mikanda na popopoto baza mikakanda te mais nini kozanga babenga potine babunda pona bango bazo mikanda batu bazo salate depuis akenda poto salate c'est toujours nzambe aza au rendez-vous batu bazo botate batu basimba biloko ya mabe bakisi bani baloge balongwa na banzela na papa nzamba benga bango yango moniki na se Jésus t'appelle azo benga mutu nyonso o azana posa ya kobika ya kotika biloko mabe baya vraiment je suis là na kosunga bango e nzambe nanga akopambola bango na pambuli bango nyonso vraiment bana nzambe nyonso o bakola bazolandanga o bakozala na écoute ya liba o nzambe apambola bango na bandako na bango na misala na bana na ba problème nyonso loboko nzambe ezali likona bango. En tout cas, là, c'était apôtre Séraphin Ngoma. En tout cas, on a eu à parler ensemble avec lui tout au long de cette grande émission. On a décortiqué, on a explicité aussi certaines zones d'ombre. Merci pour votre attention particulière, fidèles internautes. Merci mon patron de la nation. Merci Mangaya Pichubos Lady. Merci Nantes qui était la prise de vie. Je vous retrouve dans un autre prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir. Bye bye. Merci.